Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Voilà, Toza Awana, FB International, agence à solo, agence à transfert, agence à fret maritime, paix aérienne, agence Moro sérieuse, FB International. Merci papa, fiston, Bassen de Boebi, lobby to fond les conteneurs Awa. Moussali les gars qui kitoko, bakolier kitaki, biloko abato kitaki, na ba voiture, ya on te pesi merci na FB International, pe na ba client nyonso, ya papa fiston Bassen de surtout na fidélité na bino pe na confiance au bopesa FB International. Lelo toza awa bande obea uza bakoli distribution ya bakoli zo sama lelo mutu nyonso ache bakoli na France. Ba famille pe ba misusu ba mo be kozwa. Na monde apa je suis maela uza bakoli batindela kiye, ba singa ka bamba masasi pe zoya ba artiste pe ba chaba babilo na banka na FB International. FB International agence à solo. Merci maman Nathalie Zeko, merci papa Julien Bassen de félicitations papa pasteur Eric Bassen de Babi agence à solo ndengo ezo bimsa basali nzambe. Ezo bimsa ba grand homme d'affaires, ezo bimsa batandenge na ndenge na ebisibino bokomona distribution ndenge leka awa bato bazwa bakoli na bango bazwa biloko musale ezo leka kitoko. Yo oza na France, oza na Paris, oza na Creil, oza na Orléans, oza na bibenga papa fiston Bassen de po distribution ba carton ezo sa makuna pe awa distribution bleu sa makala te ba okanga conteneur. Mais 28 janvier oyo déjà je pense les 25 ba okanga conteneur to benga papa fiston Bassen de po to zo ba carton oyo koya rapidement Kinshasa musala mo kitoko kimia FB International kitoko déjà les 25 d'ici là ba okanga conteneur en France ils ont déjà ba carton on ngoti na ba orphelin on ngoti na ba église on ngoti de la batu contacter papa fiston Bassen de okozala servi ekoza ye moko ya katina porte ya ndaku apesi ba carton so ipe ba coller zali azui yango atie na mutuka ake nango na dépôt ya FB International pour qu'il y na Kinshasa ilona na tanki futa tokoba musana na biso FB International suka agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Ozamo. Merci. En tout cas, toza on a FB International comme d'habitude. Je dis oye facilement sans problème mon etinga bonaye bala moko ta na sa mvula ozomona mvula mais ba travail baza déjà ozomona nazu déjà ba koli na ngai merci pendant na bato nyonso bakanisi biso mama keli nzamba pambola yo parce que ba koli na yo komi en tout cas FB International mo de lo ba numéro za wana donc toza na kati ya France na Paris benga déjà papa fiston Bassen de wana za mwana ndaku déjà ozo benga déjà makambuza très bien agence ya sur autotikali nango na RDC awa FB International donc rien à dire que Dieu vous bénisse. Mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na agence oyo ya simanda ko bafola ba koli na bino mena FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te bongo
International. Agence assure Yangoyo. FB International. Agence assure Yangoyo. Bonjour. Yamboula. Yamboula, oncle. Basta. Bonjour, papa. Bonjour là. Ah, merci beaucoup. Monsieur Pémocas. Oh là là. C'est pas FB International. Ah oui, merci beaucoup. Chef, vous êtes là dans ma voilà. T'as moi, papa. Comme des yeux. Distribution, ça, moi, l'année, ça, tu n'as pas, papa. Tu n'as pas, ok. Ah, c'est bien. Il y a un bel conteneur comme un lobby et l'autre aussi la distribution. Donc, et ici la qualité. Mais quand on a ramassage, c'est ça, ma déjà. Ramassage, on a des poids à carton. Merci, papa. FB International, super. Autant que ça les sommes. Banda bateria baza servi kitoko tranquille poser likambo na mototé et le on attend que futa bana notre père na bossa binoté l'homme de Dieu le pasteur de la foi singa kala tazo kita souffrance ma kambo na makam bana notre père agence solo yango FB International agence aba nzambe Voilà, ndenge mbala simana no sebno ke bana partenaire bakole ezoya tala yango yo bakole omoni ya kitoko boye eza noir blanc euti papa na biso Patou Konde na partenaire wana biloko eye tranquille posé noko akozwa biloko yango oya yo oya leki nanga Pagi Konde euti na partenaire kuna epa na bino kuna na komba onde eza mo compliqué Pagi Konde na partenaire na France aux en partenaire na France otindi biloko ekomi tranquille posé likamu na moto te na TV wana na TV wa munene wana euti kuna ça 20 pouces wana combien de pouces Ah, il faut autant. Il faut autant. Ah, ndeko tindi biloko aza gentil na partenaire. Partenaire depuis partenaire. Donde za boye koki déjà tous ya msusu. Bazo bien ça quelques colis sous pour kokanyonso. Ah, comment gagner nga leo na zui boye te? Bon, eza ko zala kaka kati ya makambo na kati ya ko déjà déterminé. Ouais, première fois ya FB International na agence. Ba eza première fois bato yaka, bande muso yaka ko retirer pe na kombo na biso. Omonyo onde? Na moni yango en tout cas kitoko. Oui, si bana partenaire bana France ni. On va continuer ko sala confiance na agence oyo batinda mais nous avons besoin d'agence c'est temps de quoi lobby international il faut qu'on appelle Matadi Lubumbashi na Angola déjà commis Angola na pays mususu oza bien. OK, merci, je pense que pas Fisto va senda yokio mais de watini ba kolo pia ta mombo tete. Ah, petit frère na pesi mbote Pagi Konde petit nanga na pesi mbote nzama pambola. Merci beaucoup bilo ekomi na moi pe ma appeler j'ai telemi mbote ya. Bilo on est coquinant. Non, bilo ezoya déjà et où tu veux partenaire? Oui, utika paternel pas ya papa Pagi Konde et papa Christian Basende ngada zora biloko nanga banda kala. Déjà good match le plus rapide dans son confiance en pesa FB International. Maman est pas rabitika parce que na pesa confiance so ba pesinga ka code bi batinenga message ke biloko ye. Donc on a koya déjà mbala mo ba servinga. Sans problème poser tranquille comme la mototé. Donc so na komi mbala moko ezobima bien pepele. Donc na kena na si bana France nini bana ya partenaire nini par rapport à agence. Bon, naibisi pena bana France nyonso. En tout cas naza ne sengo mingi na musala kitoko ba paternel nyonso kuna musala eza kitoko bo continuer kotia bo tinda po vraiment en tout cas nyonso eza malamu na sepeli mingi na papa Christian Basende musala kitoko mais sukaka ana kasavu te ekende bisika nyonso na Angola déjà commis tikoloba nzamba za lokumu ekoma bisika nyonso vraiment esengo ya makasi ya osepela mingi tela ka agence abana nzambe bana nzambe ya olobela kutute bana notre père likamona motote ya bisonde ya bisonde chef seboya ono sobozwa libanda ngazwa kaka donc awa le plus rapide eza sous esika moto ngana ko lenga te liboso bakosenga mais baotika la suko kosanga te po apenza avant elongo na Yesu Christ Masi ya Nazareth tokeka likolo de tokende. Merci ma sœur Pelagine epsio aweza suka bo senti moi cafouillage bato bazokota bazo mais
offre eza kitoko respect osakana te donc na partenaire kuna partout gonde biloko ezokoma tranquille kitoko bato tu baozala servi très bien là tozokoba papa mpe aza azolandela paster erika olandela mosala ayaki osala kitoko soki bomoni ka makambo esili ta mosu apres 2-3 jours bomoni ata matina FB International danger obi eza nini likolo FB International. Oh, likolo. Bongo pona bato o bazoluka FB International edoka FB International to suka kaka boye. Na tuna kami Mamado lobini pona bango. Ba continuer kaka etali bango. Ko bandoki te. Bon, naki ndoki na bango kasi ba odoka ti. Ba odoka naki ndoki na bango pe ba osisa, ba odoka penza. Mamado iba kodoka FB International isuka. Pona biso likolo, biso kitana sete, biso zaka likolo. Likolo ba pongo tomata kaka. Do biso kitate. Merci beaucoup. Na sepeli papa Marabi. Voilà, agence yango yo confiance kaka musale sama kitoko na tanke futa to koba musana biso. FB International. FB International. Balobi agence Nabino, ya sûr. Babi kotinda mbongo, kotinda koli, kotinda makambunyon surtout. Bon zappé lisusu te. Na FB International. Toujours kitoko, fiston basele. Agence ya sûr. Moussale Zokoba Kaka, FB International, deux fois te. Toana Ndegonzuzi, bonjour mon frère. Bonjour leader. Moussala Ndeni. Ah, Moussala, bien en Hollande, ça mène à d'autres Moussabiso normal. Lobby, tu font les conteneurs. Lobby, tu font les conteneurs. Moi, quelques cars, Kitaki, moi, on a qui moi, car, mais on a quand même déjà vente. Mais on a payé toujours bon, on a déjà pour nos mission à coin de comme habitude. Ok. Mais les lots distribution à Bakoli. Les lots, ils appellent Bouka, les lots là-bas, les lots, tout à Bakoli, naïe, n'engé. Tu as regardé au service, on a dans le système, il y a code, il y a numéro 2, numéro 3, on a la patience. On a un peu de patience pour les clients qui est déjà inondé déjà. Ok, Moussa Pé qui est bien. Moussa Pé qui est bien en Hollande, FB International, il y a fiston. Ah, Oumela, Souka. Ah, Oumela. Babi ndeko pagi ko nepe côté na ba kolie komi kitoko na ba ville wa bandeko ba sepeli mabe. Ah oui, bandeko ba sepeli bango ba ki déjà avant na kutumbuli bandeko beta bango déjà ba mi komela déjà bien avant. To servi bango peut déjà ba koina bango déjà kei ba sepeli pe ba komisi pe nzambe pe alisa nzambe fiston apambola lisusu FB eto bombe ke liboso. Merci beaucoup ndeko Nzuzi. Ndeko pagi ko ndaza na partenaire azozo ba koli na ba ville oyo na Niort na Poitiers et puis na La Rochelle. La Rochelle, Niort, na Poitiers. Donc aux Akuna, benga numéro yandeko Pagi Konde, obtinda biloko et comme sans problème na Kinshasa, service kitoko. Bon, moi bande ba fandi abero zo blo na bango. Et na tana 4 pe musale zo évoluer kitoko distribution de ça ma bien. Toko ben nata, ba msu ba koto. Moi malu ape mpandi yali sumuta. Toko ba biso. Bande komsu nini oba mkili ya poto nzambe na yebisi wana sepeli na yambi biloko nzela ka ebebisi makambo bapeka confiance na FB International baza na confiance. OK, merci beaucoup. Bien où tu as biboui na fanda na France mais na uti Gombe. Na France côté ni naza na Seine-Maritime. Pour moi, on a des adresses, on a des tour en France, on a il faut sur scène côté église pasteur de la foi. Nazo kanga déjà mususu nini iba komba wekimi. Loba na moni ozo ba kolino la première fois. Non, c'est la première fois té. Oui, ça fait déjà 1 an que je n'ai travaillé dans l'agence. Oui. Confiance les alliés, on a bougé l'autre côté et comme a toujours bien. Oui, si bande comme ça ni au bana France, on va continuer avec le na Kinshasa. Baya na agence, baya kotinda. Merci moi Pamela. Ah, outi na France. Oncle. Ah, oza téléphone. Oncle a téléphone, makamba ba kolika ka distribution zo sama. Tala ndeya libéré oncle boni. Kimia na nkolo ezali. Enkene bien to baniko kabula biloko na ngolo na nkolo. Ngolo ya Jésus de Nazareth. Donc baza ko biloko na bango. Lelo férié mais to sali pona olingo kaka po bango baza biloko na bango to sepesa ba. Lobby conteneur fungama ki kitoko. To
okisi biloko bien yango lelo tobandi ko kabula. OK. Ben singa pagi konde pe côté na kuna bazo distribuer ba carton bazo kongola pe biloko ezo koma. Moi été donc kuna bakende mbangu bakende kotika kasika papi konde biloko yango ebando ya. Na Niort, na Poitiers et puis na La Rochelle. Partout. Donc de FB International Mokili Mobimba. Yambula. Mokili Mobimba. Ah, Yambula, OK. Pas moyen. Kimakin kaka. Souka. Merci. Merci. Ramassage ezali pe bazo déposer pe ba carton. Oza na France, oza na Poitiers, oza na Niort, na ba ville nyos na Tanya, na Paris. Benga papa Fiston Basende. Ba OP ya Evry, ba o ya ba ville nyos na bisika nyos boza benga FB International kolino ekoma Kinshasa sans problème. Akoya tikelo ba carton. So eza ba congélateur neti oyo, eza ba frigo, eza ba machine, contacter ka Fiston Basende ekoya sans problème. Nebi sibino FB International musala kitoko. Kitoko moyede. FB International c'est Fiston Basende. Agence ya sûr. Tant nazo ba ya sûr, nazo ba ya sûr. FB International. Fiston Basende. Donc agence Nabiso, agence Nabino, agence Nabango. Atabalinga roboya mais awa FB International ezaya sûr. Non mon nom est côté de ma boutique à Baozwa donc papa donc mamba boy fera moi notre père fera moi notre père par Fiston Basende. En tout cas merci beaucoup, merci. Ba colis nanga na 3 colis à 004 sans problème. Vous regardez ba obé là t'es pas Fiston. Ma ouais 004 bo kitele ka kuna. Donc avec boy bien. En tout cas merci beaucoup nzamba pambola yo. Ekende suli boso ekende toko matina ba niveau wana. Yebisi bandeko nini o bana ba colis kuna batinda be ba famille na Kisasa. Na yebisi bandeko bana ba colis kuna. Bo hésitez même pas. Bo benga kalima pa Fiston bo ya otika ba colis na bino ba ozango penda sans problème. Parce que oyanga normalement babaki nous après 1 mois. Mais si on a tali bina ndenzele buka na zongo 1 mois ta. Na agence na biso ya pa Fiston Basende en tout cas sans problème. Bandeko bana bilo otila bandeko botia. Ba fana on a mona pesa tele bilo te benganga. Na pesa adresse. Kaka a olandelanga a otelanga a sans problème. 3 colis coquilles hein. Merci 3 colis nange coquilles. Aïe, onyo kwa mina ote o mema boye 3 colis na kimia. Bayo kitanga wana. Misate coquilles. Misate. Avant aussi ça no bato courrier express. Utinda bagage to colis. Mituka to courrier express. So kina lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda kumba fona ba colis na bino mena FBC papa. Papa et maman ya. Noko Kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire ya moyo FB International agence ya sire ya moyo Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba. Eh ben voilà, Nazego Sabino Tozaka na FB International, agence ya fret maritime et aérienne, transfert d'argent, agence ya Solonde Angoyo. Toza awaya na taso ko pusana yo to comme na suka reportage à lelo. Je pense que bomoni blog abate komi tranquille poser le kambo ya motote blog nyonso e komi et iza awa so tali na katia komona blog iza ebele batu nyonso bazwa biloko na bango. Merci na papa Pagi Konde kuna na partenaire abia zaka na Niort na Parchet na nini na ba ville nyonso azwa biloko so benge bozwa détail. Merci na papa Fiston Basende, merci na mama Nathalie Zeko, merci na mokanisi Christian Mukuna, frère Christian Mukuna moyembi na kolo, merci panayo, merci maman Nathalie Zeko, merci à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayat, à l'homme de la foi na beau sanité papa Julien Bastende, Eric Bastende, Christian, Tati Bayo, Bandeko Nyonso,
tu travailles bon à FB International, à Bossa Communauté, vraiment distribution les bien, mais yo mutozana en France. Peu importe ville aux abenga papa fiston bassin dépôt azo ça ramassage a déposer ba carton pe azo ça ramassage on ngotinda ba colline à Kinshasa na ba famille to posa na ba faire aux amants ba maison na yo on ngotinda ba coller à Kinshasa contacter FB International et comme sans problème après ça au maximum 30 jours mais comme avant 30 jours peut-être 21 jours et comme dans Kinshasa ou ko loko maison pe bazo teka na ba champagne na ba vin yaka ba colline nyonso côté comme ma maison commerciale et yak congélateur frigo vélo moto véhicule nyonso et yaka contactez FB International. Merci mingi Yanathan Kifuta, merci nabana notre père, merci pasteur Kosilando, merci na bande ko nyonso ba pesa confiance na FB International, surtout ba o ba vota Rabi Mavinga. Merci pa na bino tukute mbasima numéro ya stika. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à besoin que tu Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où je t'explique. Allô? Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International, FB International, FB International, FB International, FB International, Balobi Kunande Masolo Yakati, Mosusu, Olela, mais FB International, Yangone Masolo.